parce que même les militants il y a bango bah tout n'a pas ma quantité que bon organiser que loko boye to komi pe to yaki ka mukeo to zaki wana so 10 so 15 zaki wana mais nini et ça non bango mona kite chamu ne ça boye bisaka biso ke boza populaire mais nini to se retrouver na 15 et puis 15 wana 4 personnes ba kita na mutuka te bazaka na mutuka puis ba marcha na ba veste wana tiki na biso po ba rata ba notion opposition to c'est bon ba kanga mana on a biso omoni ba zo ba notion omoni Kofi Alobelo moko a ndokiata ala ngangata ala kisi mwana na ye musala mais atika la ata na babiloko mwami bali misatu pona ye moko o comprendre biso ko bibale misatu te bango ba ye ba ekolaga moko bakenda o comprendre omoni pas de développement ou non. À camp social, il y a pas de liboumou. Une phrase simple. Si. Parce qu'on a moi 30 secondes à expliquer. Une phrase simple. Voilà. Au moni social, il y a pas Congolais. Mboka Oyo, président Fachi Azwaki Yango, il y a Kokufa. C'est-à-dire quoi? Basala, Tosala Bukangalonzo. Basala Bukangalonzo. Pour na rouler ça va Congolais. Et Tongi Sabatou ba université. Bon baba détail. Il y a un touché social. Messieurs et dames, les questions de vous déranger concernant vos activités publiques ou VIP. Dardo Multiservice dispose pour vous ces véhicules de luxe pour vos activités comme mariage, anniversaire, collation des grades académiques et autres. Venez nombreux pour faire vos commandes et vous ne serez pas dessus. Nous sommes situés au stade de Martyr de la Pentecôte, entrée 5 local 2. Contactez-nous au numéro plus 243 81 70 80 967, soit par international plus 1 64 79 78 36 17. Dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord, Dardo Multiservice vous facilite la tâche pour vos achats de véhicules de luxe de 5 000 $ jusqu'à 20 000 $. Vous pouvez déjà passer pour voir nos dérange revers que nous mettons à votre disposition avec un coût très abordable. La BMW, Tunda, Mazda, Infinitif et autres. Visitez nos installations qui se trouvent au stade de Martyr, entrée 5, local 2. N'hésitez pas de venir voir la réalité que Dardo Multiservice vous offre. Le plaisir est partagé, amis téléspectateurs, habitués à Masolo et à Congo. Bienvenue une fois de plus. Merci de la confiance pour Pessarabiso parce que tout en avance. Toujours en engagement et puis partenariat. Il y a Rosala, vraiment la bien, amis téléspectateurs, pour vous brosser l'actualité générale en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Vous savez bien que Masolo et à Congo, cette fois-ci, Tolingi, nan nous va débattre parce que nous avons des arokima. Nous avons des arokenda. Et c'est un la qui s'amène au bazali, pe na likanisia malam, na vision malam pour na école Congo démocratique. Et ça n'a bilenge pe beli balobi cette fois-ci. Et c'est un ba télémaï yo pe ba accompagner mon konti amboka lokola imoko aloba ki akosa la promotion pe soutien na bilenge pe basi na kati ya école Congo démocratique. Mesdames et messieurs, c'est pour une première fois que Mbelabino, un jeune très dynamique, intelligent, compétent, pour comprendre en qui il est. C'est la personne de Laïs Losambo, où elle est chargée à communication. Il y a Vision Fachi, et elle structure pour soutenir Mokondi Amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, quand même, on a mon Amboka Jeko Beya Ebele, le président du progrès, force du progrès à UDPS, mais Azali numéro 1, il y a Vision Fachi, il y a écouté la biso Mokomo, les lotos sur la Kabotali. Marche on va organiser qui par rapport il y a soutien à l'institution tout éviter marche est-ce que l'objectif n'a pas qui atteint est-ce que marche ils a qui réussite total est-ce que marche peut respecter qui norme tout directive oyo l'état au gouverneur Jean-Tiningo Bilamba Kanaba Kambi Mousso la police va pesa ki bango to ko beta pe likambo etali analyse au discours il y a 76e sommet ya Nations Unies ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elengo aelelo nini ya motu ya sila ki na ko retenir na discours ya chef de l'État et en même temps bokoyi ba na marche na bango o bande ko vision Fachi basalaki bandeko na biso ya ngambo eside ba kolela ko saccager lingomba na bango to elisanga na bango eska siège na bango ezali en tout cas bandeko ba ekota la biso lelo bazali ba auteur ya ba massacre o salama kiwana mwana mboka Laïs Losambo motela
Rendez-vous est tellement manqué, Mikolo Ebele, Tobiangisio, Monsala, mais enfin, oui, le lourd répond à moi sur la. En tout cas, quand tu lobby, Makamboza vraiment belé. Ok. Tozo travailler Mikolo Nyonso, moni na politique et c'est une disponibilité. Koto Babengi, Koto faut intervenir, au moni naza chargé communication. Naza national. Donc on a le Bumbashi Bakoke Obenga, il faut qu'on kende kuna pour résoudre le problème à kuna, il faut que Kota la Koto yo, moni yango moni, les lots le roi na 8 ans na lobby, naya awezanda kuna ngai. Très bien, awezanda kuna. Alors, Ndekolaïs, avant tout qu'on a un sujet au Tolobia, on a dit d'abord, tu es le spectateur parce que ça tombe bien. Bien que tu aies mis le visionnaire président Jeko Beya par rapport à Vision Fati, bah nous avons un peu de partout, il y a YouTube, bah nini ezali Vision Fati, eza nini en fait, eza asbel, eza parti politique, eza nini Vision Fati, pourquoi Bozika les options il y a pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Ok, bandeko bazolandanga, nalingi ba comprendre Vision Fati, Vision Fati ezali likanisi nanu ya mokonza mboka. Tosali Vision Fati na makanisi nini. Batu nyonso tu babunda na IDPS. Batu pe nyonso tu ba aspiraka koya na IDPS. Mais bazwaka occasion te to opportunité wana te. Nde tolobaki boy. Tant IDPS ezui pouvoir batu mususu tellement batu bazé belé. Ba belé ba lobi toko kako evrete ebele pe ba komi ko benga bango non oyo babunda to babunda te yango to lobite poto sili sali kambuana il faut to créer Vision Fati. Vision Fati za makanisi nini mutu nyonso tu oyo azoko kako adhérer nani IDPS te à travers la Vision Fati nde ako ezaka lokwa ozana IDPS, c'est-à-dire la place où on a na lingité ozala mal interprété et pas ya ba kambi oza okamba IDPS olobi Vision Fati ezali soki moto akoki te ko adhérer na IDPS aye boko mona te boyesko ko bondisa de IDPS. Non Vision Fati ezani moto mususu azana besoin à soutenir chef de l'État mais azana besoin zala na IDPS te. OK, mais alingaka chef de l'État a sepelaka na ba mais IDPS ya lingaka ngote. Non. Voilà. Voilà. Mais à ce moment IDPS déjà parti à cadre na bandela wapi na kosuka wapi na komona nani na kosala boy. Nde yango biso siko tolobi boy. Mutu nyonso tu oyo alingaka ba œuvre chef de l'État. Mais azana occasion te ya ko adhérer soit IDPS soit mouvement mususu. Nde biso siko to sala Vision Fati pour encadrer batu ya modèle wana. Est-ce que ezalika na batu oyo bako zala na ba tendance ya ko soutenir mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to batu bazali bazana posa ya ko ma acteur politique to ko sala politique mais vision pe ya ko soutenir mokonzi ya mboka ezali bazana posa kota na terrain politique bino bobo ya batu bongo. Non yango to lobi boy. Tozana devise na biso na Vision Fati to lobaka. Oizani Vision Fati État des droits, Vision Fati, lutte contre la pauvreté. Il y a un des objectifs, na biso liboso, lutte contre la pauvreté. Au moni, na objectif on a tolobini. Congolais azan a besoin il y a formation. Voilà. Congolais azan a besoin de changement de mentalité. Congolais azan a besoin il y a bataille en fait. Il y a un mot tolobi à travers la Vision Fati. Nde tozo former congolais, tozo te ya congolais, tozo changer congolais pour ceux qui congolais wana a commis mutu moko aza parfait à partir wana nde ekobota musala ekobota emploi ekobota boy. Tozo former congolais na nini exactement bino na Vision Fati. Vision Fati banda to bandi to sali makambo ebele. Mais na opesa non ya mibale o ezalaki vraiment un impact visible. To forma ki ba maman veuve, ba maman maraîchère, to benga ki ba expert, ba ye ba former bango. Balakisi bango ndeni ba salaka ba biloko ebele. Entre autres to benga ba formateur, ba maman ba sala ba gâteau, ba sali ba gâteau, ba salaka ba yaourt, to fabriquer, ba maman ba komi ko fabriquer. Nde to lobi boy, lokola déjà ba komi capable. Yako créer ba emploi. Nde to lancer bango na marché. OK.
wana objectif à liboso. Voilà. Et puis na ba jeune to le bon les le comment ko acquiser ba jeune kuluna tout ba makambo belé ba jeune ba fumeur ba makambo belé na niveau ya banditisme comme na mboka na biso. To le cause ezani cause ezali ba emploi zate ba papa ba na misala te ba jeune bazo sala te et bela zoye baté ke na kosuka wapi na mais so akuteni na influence moko eza négative. Alors ça ni na kolanda ti ya biso to bito banda sko ko récupérer ba jeune wana ndé to zoki nanu to banda ino na échantillon il y a 300 jeunes to sala ki contrat moko na nani entreprise moko bon bato te école ndé to lancer 300 formations. OK. Ba sala ki yango pendant 2 mois parce que ça a été accéléré. Tant que ba ici ndé ba pesi bango ba brevet na bango to lancer 300 personnes. Omoni lelo déjà na mboka na biso soko yebi ko kumba mutuka ndeko moko asombi mutuka na yako benga yo apesi yo bapesi yo musala. Omoni tango des choses okumba okomo sunga libota na yo. Mais déjà awa Rolanda Union parce que basu question zo ebele na ba réponse na yo ndeko Laïs o kembele kambo itali emploi ezalité pas bilenge o kembele kambo itali misala pe ya ba papa bilenge wana ezalité mais sika bino bozali vision fachi bozali lisango za ko soutenir mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka vous n'êtes pas sans ignorer ka komi na 3e année na eti na suka. Est-ce que vision fachi asala ka plaidoirie et pas à mokonzi ya mboka na likambo etali wana ba emploi des jeunes na misala papa ezate to bino boyaka noka na jale lo fachi beton et si que simba te boyaka fachi beton. Non omoni na vision fachi to lo baka mingi te biso zala plus misala yango moni le président Jacob Beya na saluer ici Kazali ayebisaka biso liboso bo travailler nanu après makelele ya na sima. Omoni donc banda vision facha bandi biso to première fois où ezalake mutale kana TV biso slogan on a tout vraiment où to lo baka jale lote biso to travailler kanani. Omoni to travailler après wana nde to bandi ko kocha makelele na sima yango moni na pon emploi de Moïse 300 jeunes wana lelo bazo benga biso feedback ezali. Oui bino bo sali formation oui mais ba jeunes wana bo pesi bango ba emploi ndete. Non mais si bango formation baza formé baza spécialisé na kokumba tantôt na kobongisa mutuka mais ça la ngo wapi parce que yo azo kokembela misala ezate na batata na bango ba emploi ezate ba sala wapi misala ezate mais misala ba créer ka misala yango biso to lobi boy au lieu to tinda batu nyonso tout kaka ba koma ba commander ya ba emploi mieux faut to créer ba créateur ya ba emploi différence c'est ça bino bo créer nini ba créateur ba emploi nini voilà ça lo ba une chose voilà mutoyo aibi ko bongisa mutuka azaye moko entrepreneur parce que aibi ko bongisa azana fond ko sala entrepreneuriat non il y a besoin il y a besoin fonter il tokendaka wana to bongisa ba mituka tokendaka wana na kiponza okomona ka mutu na clé na maboko na nani to na tournevis na maboko tango ye aroya pa non pas poser un problème ni oté na problème peut-être qu'il a ses autres donc vous soutenir bat o wana bazo kende ko bebisa musala ya ba garage ya ba auto école ba nkambo itali ba garage ya balabala non avant au sala garage wana tokena purement management avant ça la garage il faut en fond pose en fond il faut abandoner on a zéro omoni ndeko Moïse ba bandarate ba pesio mbala moko mbongo bandité mutu amayele a créé kanam après ba fond ko ya na sima yango to lo bani to na FPI omoni to na FPI to za na moi ba biloko ebele ya l'état mais tant déjà l'état comment a retourna o ana nini non na connaissance connaissance wana na jwango wapi na vision fachi format kinga na komi mécanicien vision fachi format kinga na komi chauffeur to vision fachi a format kinga nde to format ba mama na yebi ko tonga za couturière vision fachi a format kinga na yebi ko sala gâteau a fonction wana nde ba ko financer yo. Très bien. Tout simile au moins, Moutou, avant de changer pour le chapitre Nabiso, Vision Fachi, Azali, on a pour la lutte contre la pauvreté, dans l'état des droits. Est-ce que l'état des droits ici est Fanny Nambo Canabiso et Zako Yato Ezalité? Non, il y a un processus de Moïse.
et ça processus il y a on a une zone qui ça na président chef de l'état zalaka na Goma tant ma salaka conférence de presse wana tant batuna qui question sur la justice réponse na ezalagini alobi naza d'accord te na justice wana pourquoi parce que akokai ka te ko s'approcher na oezo salama oh non bakangi mututel la joie kimbongo non yango te ndeza objectif à chef de l'état yango na lobaka batu nyo surtout ba oleka na ba TV ba communiquer bien objectif ya chef de l'état zali justice état de droit et fan dans la mboka donc et comme équitable ezali équitable état la te koto yo ngambo yo état la te pe ngambo yo quand ba olo ba ezala sélectivité. C'est pourquoi batebele pe baganga ki non bazo kanga kaka bato mupanzi moko bien que mupanzi wana o bango basala eza sacrilège eza au-delà bondoki mais total ki pe mupanzi na biso banani bana ba immoralité wana justice azo kanga mutu nyonso omoni lelo toza sous na république wana te ya ba intouchable te mutu nyonso bakoki kotamiser mutu nyonso tout akoki bako interpeller soka abungi moni yango chef de l'état kala lobaka basi ba période du ya tozo sala campagne électorale alobini alobi ezaloza mwana mai na ngai mais osali mabeto yibi mbongo l'état nakokanga yo très bien voilà ezaloza mwana mai na ngai ezaloza na famille donc justice arozala wana te pona ko protéger ba tozaki maloba ya mokonzi ya mboka toza kolika ete kozala na justice moko très équitable et puis il y a transparence na kati ya République démocratique du Congo. Vision plus combien de Vision Fachi combien d'années déjà? Vision Fachi sortie officielle na biso ezalaki le 1er mai. OK. Donc même pas une année, même pas une année. Vous en avez un bébé, vous en avez un bébé. La réalisation déjà est réalisation déjà makasi. Au moins ni tolobaki. Mais TV za radio te. Il faut linga rende to ça la émission à sima to ça na yo. Tu as fait ça ba imboka que TV za radio te tala ba jeune to na formation bango ba ju ba remise privé, ba maman bango et vous avez quelque chose. Il y a surtout d'ailleurs les alinga lo na nani chargé communication na tambola kana ba biloko nyo surtout. Bien que non nous déjà senga qui a monté mais le quoi au programme nga pour l'émission mususu wana ezalaka katoye to le action et vision très bien vision Fachi sala ki boy alors toujours qu'il n'a reçu que ça toujours qu'il ne moqué avant tout toucher deux points essentiels au tobengisa ko be mon komba lelo vision Fachi na balabala voilà bokenda ki koluka nini na balabala to moni bino wa marche ceux qui soutiennent les institutions nini ko yaki institution ezaki na dérangement au bino bato boza ko accompagner vision ya chef de l'état bobite to kini na ko soutenir ezaki na nini exactement marche OK marche na biso to lansaka yango mokolo ya le 15 to monaki bande ko la ko ba ki marche biso to sala ki yango na lobibo émission mibali na koya na document wana accusé de réception biso depuis le 17 il y a 8e mois tout ça 9e mois très bien le 17 mois d'août le 17 nango nde tokenda kosenga marche wana ya soutien à l'institution et tombé ba période nini et tombé ba période oyo ba déclarer ki ba makambo ba covid parce que tokoki to ignorer te corona eza na mboka corona vraiment eza na mboka eza na mokili partout oyo et paralysé makambo ebele il fallait qu'il non koto ça parce que wana eza primordial omoni mutu mote akoki ko s'en passer nango parce que ba santé na biso mwende na telemi na fandi l'émission oyo c'est parce que naza bonne santé très bien c'est parce que yo posa bonne santé mais bino ti bokenda ko kotsa lettre boyeba ki corona ezali yo exister boyeba ki non toyeba ki OK voilà si koton to kei ko kotisa nde ba ebisi biso ba pesi biso conseil wana et pas ba konzambo ka babité to observer nanu bongo totala soki ba lever ba mesure nde bozonga lisusu moni tangu ba lever sko ba mesure nde tokenda sko ko introduire lisusu lettre mususu le 2 OK il y a 9e mois OK les DPC mbité non les to introduire non to te marche les DT dès les D tokenda ko introduire pour to marche les 15 OK les D bokei ko kotisa mais vous marchez les 15 voilà
Bah, ça noté que les 15 ça déjà pris. Non, non, te balobarate. Na mibeko elobi en moté de comme Moïse. Nani to préciser. Très bien, allez-y. Parce que constitution elobi te que ceux qui baninga tche marche na bango les 15 nde batu musu ba ocha tete. Mais il y a oui que marche il y a la muka ceux qui baboya qui pour la ligne. Est-ce que vous avez l'information? Parce que la justice a été allez-y. Tozalaki na réunion. Les 14, les 13, il y a moi où 2 jours avant la marche, tous à la réunion, la partie prenante nyoso. Tokutana kikuna batu ya parti à Papa Mboso, tokutana kikuna na bande connexion à Lamuka, tokutana kikuna na bande connexion à Nojek, tokutana kikuna pe na ba association mususu ezalaki belé même ngape na yeba kité na kantseka tozabiso moko. Mettons na kikuna na kyokuta batu belé kuna. Nde réunion bandi gouverneur a benissé biso 16h. OK. Vu que bamakambo belé nde gouverneur ayo yamba biso 18h. Réunion bandi 19h. Aussi ici réunion 20h45 presque 21h moins. Gouverneur a biso biso. OK. Tous avez un détail mon côté les 15 ezali rentrée parlementaire. Ezala ka manifestation oyo et bin de très bien. Na yemoko pe gouverneur na ba commandant la police ba tout ba censé à sécuriser biso na ba marche ba invité kuna yango gouverneur a supposé qu'il y a le bibo lokola bande kwa Lamuka bino bo décalé à 2 jours c'est-à-dire le 17 bino bande kwa vision fati na parti ya Papa Mboso bo chango le 21. OK. Comme ça ba o wana misusu na posani ba date nini ba chaki pour nani pour sécurité ça la base bande quoi il a la muka na bande quoi Nojek bachango le 17. OK. Nde bande ko siko ebiso ya vision fati na yoba na nini bande ko ya Papa Mboso alobi to cha le 21. Gouverneur PV Salamaki. Très bien. Mais ngas ko souci ezali toujours un souci makambo et qualité parce que une minute allez-y sili ça. To sili si réunion sili. Nakata sal wana bandeko bazaki ya Lamuka Nojek bazaki na tendance ni satisfait la décision gouverneur tout bakendaki ya kende poisson non réunion ici bien réunion bandimi la proposition mutunyo surtout andimaki proposition. OK. Et puis nani na préciser le moko enveloppe pepe samaki ya on gouverneur soit yambibino après ça vraiment enveloppe il y a transport voilà ba tout ba yaki wana basu pas enveloppe ba transport oya biso kute koya na maboko na ngai ngai to joki enveloppe. Mais c'est ni dayo kabiloko je pense que voilà TV za radio te ndeko laïs oza ko confirmer ya wana masolo ya Congo réunion botinaki na gouverneur de la ville province ya Kinshasa mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka ba partie prenante nyonso tango réunion esili bozwa ki moi koka na bito transport na gouverneur soka yem tabengisa ki biso. OK. Yem to yaki na rendez-vous na ye. Très bien. Na ngaka ko pesa confirmation. Tant to silisi to telemi asolo lisusu na ba groupe moko lisusu afaba kabwana. Pour to sali réunion ensemble. Ba photo ezali ba preuve ezali. Très bien. Soki po ke na page na bango ya hôtel de ville. Okomona nani wana ba nani résultat wana en fait ndeba ba publication wana. Très bien. Il y a journée nga yamba ki ba publication a publiaki ya hôtel de ville. Nda yamba ki batu nande réunion silaki tanga silisi nde ayo sala communiquer na général Kasongo basali communiquer ya autoriser non oya lobi ke to silisi réunion bande ko ba partie prenante nyon surtout baza d'accord ba pour ça ba o mususu le 17 ba o mususu mais sikoyo tant tozo zonga kaka na mutuka mais après 5 minutes to kabon po biso tikale mo ndambu po moni biso vision fati tozangana batu belé. Très bien. Nde batu na biso babi non. Et bon bino batu belé so kenya na bango nyoso na réunion. Yoka président na biso Jekobea lokola zo kende rendez-vous wana to kotika été. To se retrouver et belé à plus de 3000 personnes libanda c'était vision fati na pas même année azana 3000 batu. C'est la marche vos salaires à tout le monde va te raconter. Moïse, bakoko sur téléphone, baye na ngoka na téléphone. Ba marche salama na mboka oyo. Ya bino récit. Omoni ba série Papa Sphinx. Omoni série Sphinx ye moka zo yaka.
Etienne Tshisekedi Nicolaïs Losambo loba silisa elo onita moko mi 2 minutes ba 3000 ba to ana to atete okoti silano eloko mo fona longolango omoni série Kondo Etienne Tshisekedi des res mémoire Zalaki toujours quand événement il y a les 17 wana ou azongaki asuka il y a les 17 juin wana juillet plutôt ndeko bino au sac plein omoni plein wana changu et puis to lobaki wa to bandela na changu si kama kambo surtout ezalaka pour faut aussi ça tembete il faut aussi ça va tembe et puis tozaki na sorte moto ya Pascal wa to benga capital à Kinshasa c'est Pascal papa we maïmbaka capital ambiance matonge mais capital ya politique o ya Kinshasa Isa Pascal. Mais pour ani bota sara bande ko na biso mususu bakye babanda kuna o babanda ka cha. Non. Bino be babanda ko. Non. Tongi to lobani. Avant là ya on a pour batebele ba ko meko tout à tolo non chango za fief. Au moins la politique hein, tout se voiler ba fasté. Ils ont appelé rapport de force avant tout. Ba parti pour pourquoi ba benga ba parti. Donc par là au niveau le baté. C'est là, pourquoi ba benga ba parti mallette. Parce que Zakaga Yé moko président na bango secrétaire général na nationaux nango esili mais ndé na biso vision faci soki OK président je crois zo kende na informé pe président je crois zo kita katanga bino nyoso mikolo ka katanga bino mikolo ka katanga biso sikoyo ba Congo ezaki biso ngai na secrétaire général vendredi oyo toza na songololo okomona biso tobenga ngo on a fini mwana mboka lobalika mwana ba par rapport à réunion au temps bimi à 5 minutes tant bimi 30 secondes après gouverneur a comme solo la susu par respect non comme solo quelque solo la ande enveloppe ezo pesama ba pesi ba enveloppe bino ezaki combien surtout ezaki $2000 ya bino donc j'estime que tout ce qui vision bâti à 2000 ba de voilà ba zaki combien aza papa kabola raté qui a pesi ba oyo 1000 nanité aza papa c'est qui a pesi biso nyonso ba $2000 sikoyo ba to ba représentant qui ba kawana ba kondina bango ba parti ba tuna ba compte ba pesa ki bino e koma ki la parti toni mengelo na ka ki elo na isalenga kaka ba wezani tant ka to longwe wana kaka na mutuka 5 minutes après de toki top Congo a lobby que non ndeko a déclaré que non bango baboyi marche wana ba lobby bango ka les 15 mais na réunion bandini ba juna $2000 siko tuna ngani susu ndeko la ici tuna ngani susu très bien yoka tuna ngani susu yango biso sko vision faci to lobby boy lokola tozo tambola na vision ya mokonza mboka toza na pays kaka moko toza pe kaka na gouvernement moko toza pe kaka na opposant moko ka o bango wana ebele bazana ba toza pe kaka na peuple moko par là au nous bani ndeko la association que soki bakonza mboka toza na régime information très bien mais bino bo informer bango puis il faut pas se préparer pour pas sécuriser bino très bien yango omona marche na biso totambola na la police tobandi na bango banda Pascal ti na parler du peuple ici quand on a mona ki ba 50 personnes ni na zolo ba non ici quand on a pas tu akolemba mai ya tezaki ndeko kasi na fidélité ya on a besoin que fidélité oyo batu ba nango na vision facie zani des fois non mai ezalaki mais ils sont organisés. Tout na bon pour la police, bango ba ka na TVT pour nous redéclarer. Non, la maille. C'est-à-dire tout ça là. Ils sont tous organisés. Ça se comprend ça marche. Ils sont tous organisés. To kenda ki kana moi ba mbongo biso mike, po biso to zo mbongo te, to kenda te ko senga te. Biso to kotizaka. Omoni, kana ba cotisation na biso na to lobini. To kekuna esika bateka ramai. E ba société wana de to sombaki, batinda imotuka na bango. To pesi ka briefing ke soki mai omoni te mutu kapezo landaka ba to marche si ezam nini to futaki soki moke ozui mai omeli batasi mape bakase ezala kite non poto yoki parti mo eza kofunda bino bakase ezala non yoka
to yango to monitor to yokaki na baba média nyon surtout ote bakase to sekaki to ebi mode opératoire na bango nga na Twitter ki te ndeko Moïse ngo to yebi po ba justifo nde baba ndeko luka parce que même ba militant ya bango ba tout na pe ba compte te ke bo organiser ke loko boye to komi pe to yaki ka mukeo to zaki wana so 10 so 15 bazaki wana mais nini et ça plus de 3 non bisaka biso ke boza populaire mais ndeni to se retrouver na 15 et puis 15 wana 4 personnes bakita na mutu kate bazaka na mutu ka puis ba marchana ba veste wana to tiki na biso po barata ba notion opposition to c'est bon bakanga mana on a biso omoni bazo ba notion omoni Kofi Alobelo komoko ndokiata ala ngangata ala kisi mwana na ye musala mais atika la ata na babiloko moni bali misatu pona ye moko o comprendre ndebino botikala na biloko biso ko bibale misatu te bango ba ye kolaka moko bakenda o comprendre très bien ezaki mwana mboka Laïs Losambo invité à Masolo ya Congo mais toujours tout na emi tuna mitano ami téléspectateurs aux alara sans développement votre aussi ces émissions à biso moko moi lelo ndeko Laïs Losambo question na biso ya liboso à quand social y a ba congolais c'est-à-dire liboum une phrase simple voilà à quand voilà au moni pas de développement ou non à quand social y a ba congolais liboum une phrase simple si voilà. On a moi 30 secondes à expliquer une phrase simple voilà au moni social y a ba congolais mboka oyo président Fachi azwaki yango ya kokufa. C'est-à-dire quoi? Basala bukangalonzo pour na rouler ba congolais. Et tongi sa batu ba université. Bon baba détail. Il y a un social. Au toucher social. Non, yoka. Au moins ba question monsieur soit et c'est une explication kaka. To basala ka bukangalonzo. Ibota ba université ebota ba tebeli oyebi ke ndeko na biso ya déjà beseko akangami o ba pese 10 ans baba ndeko wangana ok tango sikoyo yoka tango sikoyo na koya ba émission na koya ba émission très spéciale pour le lobela donc tout le baka dans 3 mois awa déjà tout le monde a changement parce que ceux qui dans 3 mois tout le monde a changement mais tout le monde là ndeko Moïse très bien donc na tuna mi balé vrai ou faux na émission na biso lobi ba ndeko nyonso ba participant qui na bino na réunion na gouverneur ya ville bazwa ki ba enveloppe ya ba $2000 vrai très bien motuna misatu liloba nini koyi kozala na yango biso toza ba bantu mais to komona ba situation très déplorable na mboka na biso surtout plus na ba foyer. Moi, si na mobile, to songolo bazu problème, traitement ya ba dossier na bango toujours na média. Na lingi kotanga ba kombo ya batute, pe ba situation kotanga ba individualité na masolo ya Congo. Na lingi o s'adresser loko lelingi loko la bantu loko l'africain, na bato baza na ba problème. Ozala moi si oza mobile, au moins makabuzo simbate na kati, oye na réseaux sociaux na média, o exposer ba problème na bino. Que le votre moto conseil pour ça na bato wala. En tout cas, ndeko Moïse eza mawa mingi hein. Moko to komata kosimba ta téléphone et comme un problème hein. Pourquoi tata Facebook ou quoi tata réseau na biso mususu comme un problème. Imaginez nazongi na mo muke na makambo sama ya bana classe. Omoni eza kilti moko o ba mikolo ba joie nde ba bandi ko kotisa mona bato. Tango yoko ina image. Pour mutu pas pour ça l'erreur hein. Eza droit à mutu pas pour ça l'erreur. Yo peut savoir conseil ndeko émission ici yo peut savoir conseil na ba mwana OK batu nyonso tout nanu baza na ba média en ligne ba YouTube ba nani nyonso tout ça les lango na façon moko responsable parce que ils ont ternir image ya pays très bien yo au ça le nombre de vies au kotisi mbongo bolie na bana na yo mais mboka eza salut négativement mboka image ya mboka très bien ndeko Laïs, motuna amina ipoto za pe asuka. Ndengo komona makambo za kokende. Que l'avenir oza kopesa na balingomba na biso ya lamoka. Sur le plan politique en 2023, selon yo tant que communicateur, il y a lingoma munene vision Fachi. Ezana eloko moko na lobiango o eze mission mi balé na lobelango. O na yo kaka pasi
omoni opposition et sa carrière ti tokei omoni so ezali carrière mais biso totikala na opposition mais président Félix a postulaté abata campagne te mais abima président te par là chité opposition ezali kaka pour la conquête à pouvoir à part wana opposition pe ezali pour la contrepoids ko aider président ou pas aller en place mais on nini tout le monde n'aurait pas biso opposition carrière politique opposition haine opposition centre et règlement des comptes mais ça n'est pas comment on a au carapace chez Zanini on y moi na mboka ndeko Kabila mukola ko s'est décidé à une opposition bandeko nyonso to yebi wana bakozala effacer le quoi milingana bandeko ko banani au salision non natanga vraiment ba combat ba très bien sauf que na yokela bango ndi mawa très bien exercice moni lelo Etienne Tshisekedi soki aza Etienne Tshisekedi parce que asibisa baku au-delà il y a combat sur terrain apesa pe makanisi laïs bitumba il y a état de droit moana état de droit toyoki yango te na période oyo papa Etienne Tshisekedi alobelaka yango déjà. Très bien, on va se séparer, on va dire au revoir. C'est-à-dire quoi tant que ça l'opposition bakoleka génération musunde bango bayako yeko le pa na biso lelo bakenda ata ko bakomi ko ignorer bango pe lobi ba former génération yeko ya. Très bien, yango ezali motuna ya suka to kotuna yo parce que na kati ya rubrique oyo ozali vision fatité bien que yaki na casquette nango le rôle communicateur mais na rubrique en tout cas ozon ra compatriotes congolais oza balé kebele baza ba communicologue balé kebele ba la science politique ceux qui ba yepa na yo kulutu kotala un jour na ndaku zala sincère batuni yo kulutu na ningina banda pe ligne politique na ngai mais na lingo ba politique na yo te na de peste na lingi oza moto bandi banda bomwana na de peste oyi beta musu ba camarade na musu na PPRD na FCC modèle moko politique hormis le sénateur Abi Joseph Kabila Kabange oyo mona kana PPRD to na FCC oyi ko pesa balé qui conseille balanda za modèle azala constant et puis azala exemple pour na jeunesse ya lobi na PPRD na FCC na PPRD eza papa na biso Théophile Mbemba. OK voilà modèle moko donc aza modèle oyo koleka ba modèle nyonso moni bato basalaka na FCC si na FCC siko te na FCC modèle azate FCC modèle azate pour moto oyo oaza modèle oaza ba valeur morale akondi malingomba wana te. Très bien, émission ici. Amis tous les spectateurs, Ezaki, Laïs, le Sam, invité na biso, chargé à communication et à vision Fati, Azaki mo bien mais le pour comprendre que tout ça est limingi TV le rôle la radio. Mais na promettre abino ka kozonga su. Et puis to roluka ndeko jeko beya, eza la peine à relancer. À s'expliquer après marche na ewana, est-ce que barité zalaki attendi? Attente, est-ce que barité zalaki positif? Après marche ya soutien à l'institution, to royoka ke institution ngo ekomi siko stable to nengini. Ndeko jeko za appel na biso, masolo ya Kongo za na besoin d'explication to tonyo boto no mwana mboka ko. En tout cas, ngana pesi yo merci na ndenge invité ngai. Awezanda ku na bandako ya soki temps ezali to koleka poto to kabola lisolo na bana Congo. Très bien, amis téléspectateurs, to kutani mbalasma avec d'autres invités. Au revoir.